Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda video na nga na mkola lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na ye kaka kolakisa babone na nga na ye kolakisa bino méthode nini tokoki kosala mpona kokolisa basuki na biso. Nazosala huile d'olive oyo nazo mélanger yango na matungulu. Eza kaka huile nazosala yango mpona kotia yango na mutu, kotiango na suki pona kokolisa suki na biso. Mama bijoux alobi tozana besoin kaka ya huile d'olive, tozana besoin ya matungulu et puis tozana besoin ya mixeur. Pona ko mixer ba des solutions na biso oyo. Mama bijoux alobi sikoyo nazo mixer yango et puis nazo koya kolakisa bino ndenge nini nakoki kosala huile na ngai pona kokolisa suki. Matungulu na ngai yango natia yango na mixeur. Na kotia ndambu ya mai kaka muke po na machine ekoka kotambola malamu. Après nako mixer yango. Nazo mixer yango. Après nazo continuer kolakisa bino ndenge nini na kosala huile nanga po na kokolisa suki. Donc suki eza vraiment important parce que soki moto za na suki ya ebele eza la kaka beauté. Ya wana po na kozwa suki ebele mama bijoux alinga lakisa bino méthode nini tokoki kosala po na kokolisa basuki na biso. Mama bijoux nazo mixer na mixer matungulu na ngai natiaki mwa mai muke, en tout cas de préférence matungulu ya rouge. Donc ce que ça na on peut la matungulu ya rouge te okoki kosala na n'importe quelle couleur ya matungulu parce que tozala na ka pembe na rouge. Mais nga na préféré penza il faut kosala mingi na oyo ebengami matungulu ya rouge. Toujours les cascoyo na deuxième partie na biso ya ko préparer huile na biso pona kokolisa suki. Bandeko na tie huile d'olive na nga na moto, na pelisi réchaud na ngai. Après na tie huile d'olive na nga na ki kalungu. Bomoni moi mesure na zui parce que nazaki na nga na moi de matungulu na nga ya moi moyenne. Yango na zui moi mesure oyo. Ce pe la moni ke na bakisa na koki na nga ko bakisa mais na tiki na nuboye natala mélange na nga nazo sala soki eko zala ndenge nini. Siko ifana zo matungulu na nga na tiango na huile. Nazo zo matungulu nazo tiango na huile et puis nazo la kisabino ndenge nini musala eza kokoba. Bandeko boboni mama bijoux liboso nazwaki huile na nga na tie na kikalungu après nazwi ba matungulu na nga oyo na uti konika. Na sopi yango esika moko na huile na komi ko balola yango huile langa bomoni ndenge etoki siko na kangi na ngai moto na ko rincer pona ko longola ba oyo nyonso tu ba matungulu nyonso tu nga nazaka na besoin ya huile. Donc na tiaki mbala moko na tika mafuta ya huile d'olive après la bakisi matungulu na komi ko balola bomoni pati na nga ndenge esali sikoyo nazolinga na longola ba matungulu oyo nyonso pona natika la kaka na huile ya pamba yango wana nde na banda kotia na mutu. Donc tindela ndeko moko o aza na problème tamso suki ezokola ekola kalisusu te parce que excès ya kokanga basuki na biso pe ebebaka. Tindela ndeko moko tamso aza na bana basi basuki na bango ezokola te, tindela recette oyo ya oignon ya rouge mélangé na huile d'olive. Siko mama bijoux na limina ya ko rincer pona kozwa ni fiske huile oyo pona kotiaka ngo na mutu. Sikoyo toleki na étape mususu mama bijoux alingala kisabino ndenge nini na ko rincer pona kotikala na huile ya pamba. Merci. Bandeko na ngai nazwi passoire, siko na passoire na nga mutu akosimbela nga pe téléphone azali te na kotia penza mélange na nga nyonso tu likolo na tie boye kaka pona ko récupérer kaka huile. Malgré ba oignon yango pe enikami makasi atanda munambo ekoti na katikati ya mélange oyo tozosala ekozala problème te. Tolingi siko tozwa huile pona kotia yango na mwa mulangi kobanda kotiaka yango na mutu na biso. Bandeko na nga bomoni bomoni huile oyo nga nazaki nango besoin yango wana
omoni ba biloko matungulu onga na kobwaka yango yo. Donc tozaka na besoin ya huile wana ya pamba. Huile wana nde tokobanda kopakola ngo na mutu ata 2 fois par semaine. Oyo eza likolo awa na koki na ngai kobwaka yango et ko déranger ata mokete. Donc vous abonnez à Bidor TV, vous n'allez jamais dessus. Maman Bijou a lobby au ligo qui est dans le congé. Blessé il a qui ça bango. C'est ça. C'est ça c'est qu'on a besoin. Ma faute à oui il y a un on a besoin de ça. Oui. Ce qu'on ligo qui est dans le congé la kin. Hein? Adresse c'est à la rakaka moko. Tous en auberge na biso les en la matonge na iribu A37. Maman Bijou a lobby benga ozo place na oya kolala okozala jamais d'ici ba chambre na biso e bandina $15 par jour. Nous autres la bino ba publicité à auberge na biso benga Maman Bijou pour ça la réservation il y a place na yo okozala jamais d'ici. Solution yango yo pour na kokolisa suki. Merci. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas tosaleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso nde musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela. Otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Bonjour la famille. Maman Bijou na ye ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Toza na chambre salon cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Maman Bijou lobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre nango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koyala biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezala ngo lit à 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur, chambre la biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à koboser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine, toujours que les koluka cuisine nango vraiment eza propre makasi eza pona bino bato bozotala pona babone ya Maman Bijou ya bato mopesanga confiance boya na appartement oyo appartement numéro 1 Maman Bijou alobi bokozala jamais de si totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana po na bino.
kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5. Oh mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela mama Bijou alobi kobanga te, mama Bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso to bandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki po koya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto, okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Oza na posa kosala mutu kado, yo oza na poto. Contactez Mama Bijou na numéro wana.